Bonsoir, salut à vous tous, chers internautes, Safosi Télévision, la télévision de l'Aigle. Oyo Moussali Nabino, Serge Mabobo, l'homme du développement. Ah, Bomoni Nazali, na droite Nangaïna, artiste à mon nene à Congo, Oyo Aebani, na Congo à Soleil Wang. Azana ba parcours, l'autre ba parcours, parce que tu as une interview, 3 petites questions, Oyo comme préoccupation, parce que la série continue, vous avez une répétition, répétée comme une souka. Soleil. Préoccupation à Liboso, au petit poteau, au Congo. Aux amis musiciens, mais on préférait qu'on y ait au Sala, orchestre na Congo, on les recruté pour nous Sala, pour nous bon temps de la Canabango, pour nous lobby aux Ala, au poteau, bandotika, bango banga baoki. Non. So botama awa, poto on peut comment nga musom takena poto. Donc on a 3 ans on a mboka na été à ça musalo et salarié kenda poto. Ce n'est pas quand même croyable, mais na pire esprit ezake kuna na groupe d'accompagnement. Okay. On a tous rabatou, babeti to fiti wambo na bango bakei parce que ba libre ba indépendant. OK. Parce que kuna bana misala na bango basalaka. Voilà. Biso ce que to salaka musala donc to obligé partout aux ala, aux ana groupe na donc ce qui fait que ah ba jeune mingi bazali bazana salaire te leur moko te tout ça. Pour me ko réunir batane ngona ko encadrer bango et puis ko luka neni bako comme ba professionnel pour biso to apprendre, il faut que biso to luka encadrer. Moi j'ai appris et j'aimerais transmettre. Okay. Donc fallait que ça l'en bien parce que on des pépinières, il y a des artistes vraiment très talentueux. Oyo vraiment bazozanga esika okenda. Donc on a mon avis bien le roi nazongi na mboka nanga. Vraiment. Nazala il y a groupe ezalaka existera déjà. Na taka pause. OK. Parce que na ba na ozota na poto pona ni ko la bana batute na bare kiliki. On a ngai 6 mois avant nazonga to répondre activité ndé babandaki déjà ngana ye na mota on a ngo 2 semaines oyo. Et on m'a dit que tout le monde s'est préparé pour tout qu'il y ait liboso na bango. Ok, deuxième préoccupation, pour recruter des musiciens. Oyo, bazalaki, moi pose salamaki peut au monde a mis sous sur Yasika Bazoya. Bon, Yasika na pi bazo ta par-ci par-là. Je pense pas nature na ebelio ya ba polémique, ya ba problème. Mais ndengo oyambi bandeko wana. Ce qui est arrivé que babandi ko ça la polémique sur yango neti ko zo ça la pêche na kati aquarium. Attitude nous en yango et pas na bango yo répondre pe mbala moko le 31 ozo préparer concert yango to moni ba répéter zo salama. La deuxième question, spectacle nini ozo préparer oyo les Kinois les Congolais ba ko assister yo ko sepela elongo na yo oyo zo bongisela bango vraiment ba ko tika la 2024 ba beti li solo ya concert wa. Non, spectacle zali ah to na répétition au public. Mais na maki tout ça plus biloko oyo vraiment il y a sérieux quoi. Oyo oza la surprise kuna. Ah ouais, il y a juste présentation. Bon mon bango, ba mon appel moi mokili moké mais oyo zo salama et oyo banana bato ba futa mbongo na bango ba ozana sur le 31. Après question na liboso zala ki ba polémique ce qui tango est arrivé que c'est moi outil quelque part aye pa na yo et bando ça ni ba polémique réaction attitude na yo zani soko banyo yo kango. Sur na banyo yo kango que maintenant ça n'est pas polémique narotika bateau basala ngo bien ndenge ba bandango OK va continuer ngo bango moko to accompagner bango te relâcher musicien te musicien parce que polémique et bandi pona ye relâcher te regarder mais au tigino ba basala ngo basala ba o basala ba polémique so ba bandian bango moko OK to tikila bango moko ba kinango tina suba bango moko OK biso to sala mo sala voilà. Alors, le message pour Nabatubaya na concert, prix habillé, est-ce que publicité c'est bandit déjà? Donc, il y a déjà formé, bandit kono ba collègue no soya déjà, ba publicité le Canada, mais prix habillé, on a thème na pesa ngo et ba sport ezo le Canada, mais ngane na obeta le 31, donc on a besoin ya abanga prix habillé te, aya na ye pour les ans na primo ya feti. Voilà, il y a feti. OK, merci. Merci de on a la CP. Bonne chance concert les Canada. La question est intéressante. Merci.